Lelo nena loba plus na bisaka na la richesse. Na éviter aux mobile ou bien aux moisi. Ndenge mabete place na oyeba te na division par 2 kota ki mobali ou bien kota ki moisi. Nazo yeba te la richesse. Olanda nga penda bien. Aux moisi ou bien aux mobali. Wati siko na yeba ka o digérer te. Na yeba o digérer te ndenge ka mobali. Te. Omoni lelo na ndenge mabete omoni batutu o ba jouer ba rôle ni wana ba imposer aka na makambo wana. Wana yeba na ngo. Oh, wana solo wana baba vrai noko to moni vrai noko na makambo o ya zolinga bimisa wana ya Karine stop elle a dit chess nande mabeti stop elle a dit chess nande mabeti stop buvandaka awa na Kinshasa batu tubo yebi o buluba ke Karine akobala te Karine akobota te le nza ba pamboli azui molonga na ye eviki kuli botika bomba sa foyer na bango so bozana ba guerre na bino na ans bosi sango entre bino mibali wana penda na webisa wapenda soko nini to balula penza mando kite ya mabibi neza mda ta te na lobela e ngana kubanga erate na kubanga la richesse te to mona bato abana bango te ngana on s'adresser plus na la richesse batika foya Karine za bien batika Karine ngabala osomo amuntu bovandaka na bolia bomelo bande koya na ndako kolia komela ko passer ba séjour na osoye boya ka kolia komela tika mona batavanda bona problème te so bozana problème entre yo na moninga na obosi sont entre bino OK so bolingi to beba na te bolungo so bolingi to beba na te bolungo la makambo wana Karine tanga bala kike moi seigneur so zala kandumba mais les autres toujours ba Karine a komi engagé c'est surtout bandi ko côté mibali Karine abimana bango lelo evia lingile ka bongo ozomona oya ans wana ozobeta lisolo ti le biso to yebite yo ngola kisa biso ke on prendre biso loko yo zalaka na ans c'est que ans mtabetela lisolo ou bien yo banda ko mona pour un seul comme oyo solo bato omoni bato bazotala biso mbala moko directement ba omona ngoya sopa yo za camarade parce que bazotala za bato mususu batala kasiko ndenge Karine bazalelaka na ans bato mususu bako boulé déjà na sens na bi pour moi c'est un mobile qui camarade dépendait za rapeza tout parce que moi qui a métier wana omoni ne basala ba vidéo na bango ne basala ba imo na bango banini ezaka cop to sala pour ngana côté la ans TP na côté la hote ngana côté la ndeka Karine OK so yo yaka na katikati yo na kota kana Karine ngana côté la Karine ale otemba mo satani on tiaka boye oh poiti siko to yebaka la richesse oza bakota banini po toyebi ke monde oyo omoni bato ebele oyo bazwa barola bapende bakendaka banasha omoni bato ebele oyo bazwa barola bapende bakendaka banasha po bato basolicita bango kaka ye na bato kaka basolicita bango le propos s'engage ke nga OK tolingana omoni lelo surtout na presse kolinganisa te tolingana ka ya mbebo ponga lelo ni na ba awa ngai bisa bato so babi to sanga na biso nyonso na presse to koma mutu monga na oboya nanga oboya point na oboya toza famille hypocrisie zali na toza famille tozomela tozolia tozomela mais na mitema tolingani te ozomona mais lelo na okoso te internet ekoma ya buzoba internet ekoma ya kimotema mabe internet ekoma ya ba compte à rendre internet ekoma peut-être lelo sarato la soso ni jeep mais okuna oki keto omona so sarato la sale logo na ekuna okuna yoki Karine okonzi ole ketcha ke poto na le retour oka mutu ngape fona kedi comme sur ya ba compte à rendre ozomona batu ya nketo yondo ozomona il faut okeba ba pe yependa osoto otanga ba pasteur na ndinga mabete tozala ka clair total ba pasteur o bosa musala kitoko neti ba pasteur Manuel Lodi soka yebi no sentir que ba mi pasteur yo anwa ici ba mai kalambala ba pasteur Shadrach ba pasteur Mutombo mais ba pasteur ba walesa ba Vasilo ba walesa o mona ba pasteur ba sela kanzambe toko kota ba wala pasteur na biso ya ba aventure na biso YouTube on a passé na biso ba pasteur na biso YouTube on a passé to mesana déjà ba aventure ozo mona ba prophétie o nyoso ya opesa ngapinga na ndima na ngango te mais zongi la question na Kasiti après ça na lingi organisation ya Nadine Turbo ezala bien ezala ya Angelique Kate yango eloko ngana yako bisa presse kwa batu miso sebele pone ba boya koloba na bango pe kokobanga ngaza loka Poutine ngaza loka Poutine ngo démarrer ngaza loka IGF presse il faut na ya koloba OK organisation liboso ekende penda bien te mbongo ya ba mécène ba lekechu ba bimisa te ti lelo
tout le monde 40 jours pe Angelica Bolobeli a bolobeli sala pe compte rendu ya matanga te siko elonga ngalo basiko to changer moi équipe to changer moi équipe wa na internet leader ya mutu ala raté grand ya mutu pe azate na internet leader ya mutu ala raté grand ya mutu pe azate mutu a regarder bandi mutu a regarder succès na yi oya le kanga te mutu ale ka biso nyo surtout o lelo que sera sali beza lobeli boy to lieza Karine oui. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save this to date, cause you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci. Joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, mon bien, vous avez la scène de mon corps. Sarato la TV. Vous abonnez. Vous avez un contrat dans l'AI. Nous avons signé la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons un Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la femme, non, mais dans le monde entier. Tous abonnés, na Sarato la TV. Bunde bumona contrat na ngai. Merci à Ken. Bote na bande kanyo saba kolanda biso na Sarato la TV, chaîne d'actualité, chaîne de CP Sarabino. Merci na ba abonné sur Sarato la TV, boza ebele. Ya kolanda émission vérité présentée par Paul Mukendi mona suka ba Mukenyo so nazaka na sengo. Tant nazana bino et longo toza toujours même moral. Merci pour la confiance, fidélité, bo pesa biso bozala kawana. Tango nyonso vidéo ko taka bo partager yango bozo s'abonner et bozo liker vidéo ezala vraiment kitoko. Merci na la Chine ba bi grande partie oyo ya la Chine ya ko la biso. Merci vraiment na bino nyonso pour na soutien na bino. Merci na la baronne Karine Mokonzi, mama youtubeuse moto yambo. Merci pena la patronne moto na succès Sarato la Baxela Majabu. Vraiment merci na bino nyonso bandeko bolanda. Émission vérité émission vérité ya mukolo mwalelo na yambeli bino bongo janvier wata mokonzi oyo tokomeka ko beta nano lisolo ya liwa oyo koti na ngambo ya presse bandeko sango ya pasi pe mawa tobungi susu moko ya bapanzi sango moko azali pe icône ya média marqué a travaillé trop na média na média local ayande média en ligne vraiment trop té mais azali mopanzi sango penza oyo asala penza kombo na kombo ya Nadine Tirbo mama mbinga ya mama o bato bayebi kombo mo ezali surnommé mbinga ya mama atika kibiso depuis lundi na maladie bon asala ki crise c'est là ba information to ko yoka ba bi non Nadine Tirbo ba poisonné to ko linga ko sola ngo elongo na janvier wata to yeba
est-ce que liwango na média kotibo to ka ki liwa za ina ngamba ba artiste comédien ba musicien mais na minute oyo eza sikoyo na ngambo ya média to ko beta pe lisolo ya Hans Luzolo na Mike la Duchesse oyo ba propos ya Mike la Duchesse na ya Hans vraiment to yeba te bango bazali ba frère mais ba frère mi balé oyo bazoyo kanati mais na makambo na bango to ko ba kombo ezokota ko to Karim Mokonzi ko to nani boye ba biloko wana vraiment tozo sepela na yango te tokosola elongo na janvier wata. J'ai dit un grand merci na bon livre bon c'est qui ou azali bongo sima ya caméra merci pe na maître VK Debo esprit libre auto tomber avocat de Bamba c'est pourquoi pas na maman Sylvie baye na motema ya papa Guy baye na le conservateur de la salle italien merci maman merci papa couple moko kitoko oyo bayambanga na kati ya famille na bango vraiment depuis Italie wana c'est-à-dire mulati siba na Italie tout ezali kaka moto moko papa Guy baye na le conservateur de la salle italien. Voilà, Montréal se cause dans le même langage. Il faut déjà plateau, découvrir Janvier Wata. Janvier Wata, bonjour. Ouais, bonjour Paulin. Bonne santé. Ouais, par la grâce de Dieu, santé toujours, peuple est super posé au santé, malgré que moi, tu en as des, puis à son nom, c'est Nadine Tirbo. Puis à son nom, au pays quoi. Malgré ça, que mais santé, puis déjà Janvier Wata, Mokonzi, moi, maman, moi, on a battu Karim Mokonzi, la baronne. Moi na bata ba chinois bana membre au bolinga janvier wata na bike buze belé na bike boyo ka penda janvier wata mokonzi moi na Karim et ça on va ba like vidéo ça la ngamo bien bo commenter bo ça tout bo sala ba commentaire na bino bo like ça la nga bien pe ça nga sou courage ya koloba so moni moi erreur mo ke bo komi ça la nga bien pe ça nga sou courage na pesi ba mama tout ya la Chine bote na bo sente mama na nga Yvonne Longombo mais c'est il faut charger Yvonne Longombo na pesombo Yvonne Longombo voilà na mère na pesombo na kati Angleterre wana na Londres wana ipida na British na bango wana penza wana pinda na peseba bote na bosente maman Brésil beaucoup maman sociale na bosente mère na Edwige ipinda za américaine na pesombo na mbote ipinda congolaise ngabo mais ya za américaine yepina na passeport penda au sentier américain yepina na Brazzaville penda na merci ndemo CPC nga na bosente ba mama tout ya Brazzaville mama Fatou ba père na biso papa Inga na biso mbote place au na bosente papa na nga ya kati wana penda vie na nga ya kati papa kini na be ya ke 3 fois moi na poto ya kala na bike non mais ça c'est la radio on bien avec papa king na tango 3 fois parce que ya moi na poto penda ya kala ya sikote na pesi ba mbote place aza ye pina place aza nzamba pambola rapo na bika pambola bo sente papa FMI mama présidente na bo sente mère na CV Mau TV ma Belgique na bo sente mon privé ko tangana tanga kombote merci Janvier Wata aussi ça ba émission za mulai aussi ça ba ope batikali wana voilà Janvier Wata lelo oyo tokutaki kobungisa Angelica molimo na yepe manakimia tobungisu susu ndeko na biso susu ya mwasi mbinga ya mama na kombo ya Nadine Tirbo personnel vraiment d'après yo comment on a lelo apparemment on dirait manger lui kata na ngamba ba artiste comme disco comme écoute na ngamba na biso bon ngasi na banda koloba on ngaza prophète ngalo ba makambo esala mana ese bango déjà lui Angelica était yara na ngo motuté mais il faut to kata ka hémorragie par rapport à quoi to banel boso ba musicien ba koma kokufa to londi ba musicien ba kufi to yoko makota ba comédien to yo vanda pe botu biso presse maman Angelica fungoli nzela lelo to lali to lamu ki to mona susu boye ser na biso Nadine Tirbo yo na zo bisa ba to déjà bozo maele l'air ngo boluka ba sela nzambe l'air ngo to kolinga hémorragie o kota pembe na biso te il faut boluka moyen ya kokata on peut to kolala to lamu ki bo fifet mayam to kolala to lamu ki bo o malika na zo bisa to kolala to lamu ko pe janvier ya onde l'air yango yo to yebela to linga te banda kokomba o grâce temo o junior diaso o sara bolinga te to kata déjà hémorragie l'air yango pole liwa et ça la passe oui ça la passe makasi et le que choka batu na mokili local liwa ezaki mais liwa ya bien ezala pendeke okomi koko kuna na bakoko basepela to mona ke jour okufi déjà osali nyonso to bakoko bakoko lolo ezala bien na bo jeunesse bo ezala penda bien te tala le ser na biso Nadine Tirbo
tozoyoka mais tona confirmation te pona basala autopsie te tozoyoka mais selon ba information ba bi et pas na bango tant tolanda pe na ba bandeko bakitaki sur le terrain parce que nga vraiment na zwa kita na ba ina kolobela yango tant on a vérifié nyonso na vérifié bien nyonso ke bandeko tous bazo confirmer que ezali poison tala ki live ya ndeko na biso Jemima Ibele azalaki wana pona ko bazo solo ba bi ke azaki bien na tongo ya samedi ba benga ki cérémonie mo boye animé kanime to za soki ba sepeli na yo non ya kwa animé fête na biso akendaki pe animé fête mais ko zonga na ye azalaki vraiment na moi bulembu dimanche azalaki bien lundi na tongo na ngwa akendaki pe kotika bana na classe ye moko ko zonga zominda sala 13 mais tant ba ki docteur a constaté que l'olembo na ye ezalaki déjà noir non on a déjà tout ce monde ya bilembo ba poison bon nga pena ko confirmer le côté poison il faut pas ça l'autopsie tola mukabi ka ba congolais toujours tambola na banzela poussière eza ba maladie monsieur zakati t'as déjà piqué crise au mon bon confirmation bien tous ont pas docteur mais eloko mabina ko lo baka par rapport quoi to yebi na noté place ya kindaki na feti to yebi na noté milliers ni ko ya vanda entourage na ye eza ya banani on a dit mina ngate na yebi na ngapeti na ko lo ba pvt to bien entourage na été sur avanda na ba artiste to éviter ceux qui peuvent faire na bango te mais to éviter pe fait so ba bengisa ki ya nani to éviter so pas na bayini mais longa na senga ka ke to lingana omoni lelo surtout na presse kolinganisa te to lingana ka ya mbebo ponga lelo ni na ba awa ngai bisa bato so ba bito sanga na biso nyonso na presse to comme mutu monga na oboya nanga oboya point na oboya toza famille hypocrisie ezali na toza famille janvier tozolia tozomela mais na bitema tolingani te ba guerre d'esprit ya makasi sende bokutana kina fifete mayamba wana pona yo osepela na yo te amona ki bokutana na grâce omoyoka eza matanga biloko esangisa bato plus ezalaka ya matanga feti ozomona eza na biloko mosusu mwa réunion moko boye retrouvaille moko boye na baconcert moko boye à part ça bato bato bagarde bandi na bango na ndenge ya mabe te mponga na yebi omoni kala biso na youtube tobande kosala baguerre oyo ezalaki loyale bokosanti bakeni pia na kuna fimbo kuna biso équipe nationale koto osanti ke lere mo boobeta na bagauche droite mo bokutani na misu boye na suwa nga na gl mpe bovandi na keni pia na makese mpe toomela esika moko tande obangala biso eloko te po toyebi ke tande kobetana bosaka babese ozosepelisa bana poto obika bana poto basalaka misala to babena so baya oli mochel code ya boka bajardin français qu'un super play europe bamaître mika mongo bayebi okameke bauti mwa bulo na bango surtout na bahiver ka ndenge ezalaka boye aya lendi ya misa otala botele réalité karine mokonzi kuna gl chokoto oyo bakoloba ezosekisa bango osentir ndenge ezolongola mwa bastress yo ndo omona bato mosusu otala na bacommentaire wana pono kaka janvier anti stress na ngai paracétamol sona na kande fona tala janvier tolongolaka bango mpe l'air moko osenti ba stress ozomona mais lelo na okosa te internet ekoma ya buzoba internet ekoma ya kimotema mabe internet ekoma ya bacompte à rendre internet ekoma peut-être lelo saka to la soso ni jeep mais okuna oki keto omona so saka to la sala eloko na ye kuna okuna yoki oscarine okonzi oleke twaki epoto na le retour okamutusu nga mpe fona kedi ekomisi oyo ya bacompte à rendre ozomona bato ya nketo yondo ozomona efo okeba bapoison mpe ezocircule motema mabe mpe eza wana eza na bato mosusu mpe bazobwakela na bamaladi oyoka fivete mayamba te alikaka oyo babwakeli na mbaso bokobwakela moninga mbaso par rapport a quoi aganiaka combien na youtube ata mpe soki azogani eza couragemoto aganye 5 000 $ na youtube aza te baganya na bango mais so bagani eza courage na bango eza par rapport ya mosala na ye okobwakeli mbaso par rapport ya quoi bakeni piana c'est un bossé so mona ndeke kiteni piana abusaka alingaka sisi ne ko futelaki ndako eleselaki mwasi na bana ebaleli pe yango nomoni na vie na oyebisa ote problème il faut kobosser c'est ça kobosser ya bato misusu bazokoma mite ya mabe yango ndo ozomona bazobomanaka yo ndinga na ndenge nazala nanga loka biso tozwa te bino bozwa nalingana nga ba relation ebele te so na vai na problème nalinga kutu te so na vai na problème nanga na vai na ba magali kongolo nga basaka bolingo nanga ba digino diasu nanga na se limita basamika badie biodiaso na se limita ka bato nazala na bolemo ba fenek nanga ozo nalingana nanga teke kete kuna zonga kuna kete kuna te loka biso to na monopole ya cité lelo
YouTube elobelaka biso bato bakomomona lokola biso tosimba bakisi eza na bato mosusu bazoyaka na bavi na biso baolingaka bakase biso lokola nga na kana Karine Mokonzi lokola Karine Mokonzi aza na top bato mosusu bakomolinga te place na Jean Vazalaka basinganga mpe fona zala yango ndozomona bato bazosela bato eloko tokufela mpe toyeba te eloko tozokufela mpe tozoyeba te sikotala lelo su toyozwa esudei Nadine Tirbo akufi yo nazosenga presse mobimba boza lever boluka elongi ya Nzambe boluka bapaster baza na bango ebele bokoki mpe pasteur Mike Kalambay bokoki atie bino maboko bokokende mpe prophète Emmanuel Lodia bazali boluka elongi ya Nzambe tozobose mpona kolia tozobose mpona kofaire biso. C'est bon merci Javier Wata Denis Les alobaki eloko moko après liwa Angelica alobaki mwasi moko mpe susu akokufa na media Denis Les yalo ba malokuta yelo ba emso ba tabeti tombola na yep na yalo ba lobi to mona teke message na pasteur te yep na surtout otanga ba pasteur na ndinga mabite tozala ka clair totala ba pasteur o bo sa musala kitoko neti ba pasteur Manuel Lodi soka yeb no sentir que ba mi pasteur yo anwa ici ba Mike Kalambay ba pasteur Shadrach ba pasteur Mutombo mais ba pasteur ba voici l'homme ba walesa au monde ba pasteur ba sela Nzambe toko kota ba wala pasteur na biso ya ba venture na biso YouTube on a pasteur na biso ba pasteur na biso YouTube on a pasteur na biso ba venture ozo mo ba prophétie o nyoso ya opesa ngapinga na ndima na ngango te mais zongi la question na Kasiti apesa ki prophétie question na ndaka na prophétie ya Denis Les. Est-ce qu'il y a celle-là dans Nzamba Solo? Bon, to juger était bon, to juger était pas bien juger point. Mais c'est comme Marambuya lobaki yango kokisa ni to moni so Nadine akei. Ta betine ka libakwa maloba. Ta betine ka libakwa maloba. Lobiga. Mais avant Nadine kufa, c'est loba information ko yoka ki moi na ye na terrain, je crois bien ba ko beta so basket so nini. Ba poser ba ko ligana ba beta moi ni masasi mais Nzamba zana Nzambe abatela ki moi nango azanvi après maman iko kufa. Aux hommes on dirait qu'on a vu sur moi ça déjà na ba bitumba déjà za Holanda bon yango pe tozolo ba on to ke non na ba poison tala déjà bitumba liboso ne ba ni non na moi na ba déjà bita basket ba policier ba yaki to yebite elo ni c'est pas ça qui on a ba policier ba ya ba bita basket pas policier pas ça moto policier pas ça ni amate pas ba tout so ba ka ke o policier boté ba pe moto so mon policier déjà bita ça c'est quelque part aime soupe que entourage wana ou bien lo mo salama ki ba bita tout dans les villes plus ou moins comme peut cause là bazana ba problème na bon familial ils ont ta bitumbe zo bunda sans le savoir ozo mon yango zo landa nadi elandi eti elandi mwana na eti esuka na mama pas moi on a déjà Nzambe déjà biki c'est pas déjà licence déjà sur côté déjà ana nzoto soko miki faut kumisa Nzambe siko ya mwana déjà c'est rataki siko tala siko mama toyo ka siko poisson c'est que déjà bitumbane ça déjà que bazo landa la e bazo bundisa mais Nzambe ka mtayebi Nzambe ka mutu aza juge Nzambe ka mtayebi o nyonso c'est passé pour lui moi biso tona ba commentaire te mais il faut que nous Nzambe il faut to le Nzambe et là le bien les lo mutu ya vraiment il faut presque to le Nzambe apparemment presque une direct au bunginzela to koti botisi au moins makambo to bana ba théâtre qui ba théâtre ba kisi ba lesbienne yango pe la presse et na presse ka bomoni le ketcha zo kene ba potone defa nketo oka opuku na komi pede o ebi orangela le ketu félicitations à moi na maman abino nga na arranger na mutute na arranger na mutute na bité na ba par rapport à keto mon mutu déjà ça n'est pas bien il faut féliciter oso mona le ketcha beti moi des potos na ye oka batu mususu keto neti biso to kana biso na ba souci na te mais bika malema avec l'état to kobima ils en a battu sous des vrais que tu as voyagé qu'on a eu ce qui va là la politique azakutu moba boyebi cop ni ngo so faire essayer de éviter il faut qu'on a pas profondeur faut y ça bomoni grâce te ma sombi moi jeep na mama e boyeba nzela grâce te makota te soit que na ba mama sokola nga boyebi éviter pour ba grâce te moi na so yebi so que na ba yebi banzela ba yebi bandako ba yebi bandako ba bandeko ni ba maison rouge bon ba yebi ba maison rouge c'est maison blanc maison Nzambe maison rouge ya rouge yo yebi bon pe ba yebi ba maison bango wana penza ba yebi ba maison okoya ko luka grâce te mobo e kebo oya simba mutu pa oya bela bilamba pa oya ko longola oya kata bilamba mutu na mutu yebi ndenga zo tambusela vie na ye lelo to kufeli yo na zo esaba to fungola misu tozaki na Angelica to kunda Angelica apparemment ni Angelica mta fungoli porte c'est Angelica ko fungola porte au nom de Jésus Angelica kende ko bota na yo ya monde bomio ezali wa Angelica ngala bakete mutu te
kobota ezaka la vie ou la mort ozomona mama zina soki obota ezaka la vie ou la mort mais Angélique afungoli biso nzela te mutanga ba dofungola biso nzela eza nyali tirbo kwa déjà toi tozoka poison tomobanga oui tokomobanga to saba fasi tokomobanga nakoma mena question na omela na zana kenge na verre nanga en plus na omela na bato yanga balise bosanga tolingi te yango nazosenga kaka presse mobimba tokufeli déjà faut vous appeler na ligne organisation ya Nadine Tirbo ezala bien elo kutuna ngana tuno na ligne organisation ya Nadine Tirbo ezala bien ezala kwa ya Angélique kate yango eloko ngana ya ko bisa presse kwa batu biso se belé pone ba boya koloba na bango pe kokobanga ngaza lokwa Poutine ngaza lokwa Poutine ngo démarrer ngaza lokwa IGF presse il faut na ya koloba organisation liboso ekende penda bien te mbongo ya ba mécène ba leketu ba bingisa te ti lelo to mona 40 jours pe Angélique bolobeli bolobeli basala pe compte rendu ya matanga te siko elonga ngina lo basiko to changer moi équipe to changer moi équipe kwa na internet leader ya mutu ala raté grand ya mutu pe azate mutu a regarder bandi mutu a regarder succès na yi oya le kanga te mutu aleka biso nyon surtout o lelo que sera sali beza lobeli boy to lieza Karine oui madame YouTube na minute o ya zate mais tout ça pe na ba grand auto kuta net une organisation ya Angélica to retenir ka 2 personnes Binez Natania Mabedi batu ngana retenir bango o ba kozala en plus na bo sanité na Fenec bato basala musala kitoko izaka bango grâce à personne na c'est toi ba pe na matanga na dimba za la ba organisateur si wana nga pena so na osenga bocha bango parmi ya ba organisateur ya ba makamo na ba Fenec déjà kuta bash na batch au senti que mbongo PC a osap na musala kitoko ozomona to yesu koto mususu ya ba mama yobika kolia komila organisation wana kuvandisa tanya mabedi na Binez ezaki penda kitoko senti mutu tu o akendaki asepe o senti que alobaki ta murmurete ba liaki kitoko ba belaki kitoko c'est bon ozo mutu azo sa musala kitoko ukreteka ki biloko obaki ba biloko mususu ezate ezalika ka te eza mususu moni bato ba chaka pe na basani mona mususu ka mususu ke abosane ko chama na mona na basani mususu ba chelaki ba sere ba magali ko mulona bilo na mona ko na senti que biloko tondi ozo mona mususu obika mais tolia tomelaki malgré nga aliaka na batanga te na mona etmeke bato balie bamelinga penza bralime kosa pona melelaki penda 200 wana penda ya kari pona tele pena poto chake voilà merci Janvier Wata retenir 2 personnes 3 personnes Fenec Tanya Mabedi na Binez te na bosane ya za na organisation na Binez wa ser na biso leketu to écarter kwa na grâce te mbote écarté pour ni grâce te mo ba polo o ya zola ki mbongo yango te asomba ka ba polo ba taille S loka biso ndeza na msusu so pesa on sarato la ekotate so pesa on fivette ekotate siko turo mo c'est la biso pe ba polo ezate en plus ba polo o ya kende ko somba la biso ba polo mo bona biso ke ya moins cher wana usage unique il faut tous les labat ne so so bikunda bon tous les labat on est tout monde ba ta image nde to mona ba misa ba lela bandeko na bona bonheur nde to mona ba comédien mais pe ya biso mbongo ekotaki Musapi makambo bien tisiko mbongo kutu oye tikalaki o ba ya wuli musimba ba pesaki o ba bina file ba pesaki na ba o ba chinois o maman ba chinois tinde pas les ketu et mon anante parce que yon pe na singa loko e mon anante 40 Angélica 40 jours petit bolobi la te siko e tozu sous matanga boko zo aka mbongo ane tikalaki boye nango na para bata media ligne boye nango na para bata media ligne boye nango o soki ya ko bakisa to bakisa to bandi ko bakisa eza na batu musu boloba ke to ko tia boloba na ba groupe me ba kapete bokenda ba Dubai bozongi tozo sous matanga tozo la ba cotisation na bino ba cotisation j'avais le belo moi le kingara mutu mo lo bia acha boya ko tia cotisation mais akenda ki Dubai zongi wa oh c'est na biso lingwa là Kalombo Yvette Kalombo aloba na groupe oh boye bozo ça mais atikala ko tia ta 10 francs nga kuna kanisa ke bon telaka yaza na mwana so ba bia tia mwana o mela mili kite ah c'est bon mais tout ndecha bon mukoyo pour okufela ba kolanda o ba kochela yo voilà j'avais Wata j'espère que yo ozora ba information groupe de gestes la magi depuis mardi on a
ngai déjà nazali déjà kotala na kosola na bandeko bazali na matanga bayebisanga déjà groupe esalamaki na batangi bakombo ya bagrand oyo toyebi ya média mpenza na modelage esali Arlette Kanjinga Arlette Kanjinga déjà batangaki ye déjà ke ye nde baza na groupe batangaki baga bato ebele vraiment oyo baza mingi batangaki bajournaliste diaspora yo nano ozwi motu no siano okozisa groupe te bon nga déjà nde nazalaka nayebi naza na information nyonso ya vrai ya groupe nayebi bato tu baza na bagroupe wana nayebi nenga mpe nalingi na groupe wana bakotisa pe ya biso ya media ligne mpo na balongoli vraiment bato ya media ligne parce que buzoba eleki trop te biso nyonso tona buzoba batiaka biso te kaka buzoba liboso bango mpe tobanda omona basex tap tobanda omona ngo na bango na bato liboso toyebi bato ya media local ser na biso ngo banda osala nini oyebi ke sex tap nde mpe bimaka bango baya bata buzoba mpe biso toya bata buzoba balinga koplace biso te kaka bata buzoba te bino mo mpe bolongwa kuna boya na buzoba ngo bo mpe balongwa kuna baya na media ligne bososo ta babiloko na boso bolingi te bokotisa mpe na media ligne te bokomprene ke media ligne tokoma oleka bango na vitesse na ndenge mabe te mpe toza international toza international biso batala biso partout bino bozaka local batala bino na TKM antenne A RTG esili mais biso so déjà koti au senti monde ati bosala biso kokotisa biso te pour lelo media ligne tokoma organi bango OK wana ko citer tokoma organi to na visibilité mbi banda ki na biso ya sara en plus media ligne na ko sorte ke bakoma stable koleka na ba ser na biso na bandeko na biso o basala na ba chaîne locale oui so omoni ba Saratola omoni ba Karim Konzi oui omoni ba Jael omoni ba Lekecho omoni ba Grace Temo omoni ba Gilet Botalatala omoni ba Ken Piana omoni ba o senti bien que moi sans sa vie zali yondo ozomona ke ba vie na biso na pe ba komo kimo senti ka sale biso kuna balingi ekota na media biso to benda bino bozo ngate bo écarta biso o buzo ba te biso ne to yaka to ba plus vérité pour nini media ligne to za na sincérité ça qui vous censurer exact ah ouais c'est église parce que les qui aiment sur la terre aiment ou battre ou boter la badage na eh yo te miselo ouais ah ouais c'est église internet c'est église vraiment internet c'est ça église biso ce que to lo ba vérité on les bino mo moment na biso vérité na biso mo mocha biso na buso ba te bo fungola media ligne pesa na kati to yeba organisation ndenge ezokende ezoleka biso beto contribuer bolinga boy ka j'avais maintenant no kema tanga te ah non na kiti na kinanga OK mukone mukomote melinga na okende mukomote melinga na okende na limite na kende na ndenge msu bato bayinaka nga o gauche to pona na succès nanga omoni nga a c'est Karine Mokonzi ya mobali a na Kinshasa nga na olingana ke matanga pona mona déjà mama postaki akomela nga dinanga janvier ndeko na yo mama na yo akufi na dimtielo il faut le dire ya momoni velo to le tout tozolobela eza matanga na biso presse biso toliaka na linka organisation eleka kitoko tolingi ba aventure nde o baleke tu basalaki biso zonga lisute yango nde toloba il faudra ça tout na Mbappé Julien Botata la parce qu'il est pas dans la carte ya groupe ango voilà j'avais to le kasiko ceux qui sont en conseil pour to chiter na dossier ya Nadine Tirbo j'espère ya bandeko bo Holanda biso Nadine Tirbo ça sur na biso te Nadine Tirbo déjà akufi j'espère que tous les raka ba résultat ya autopsie docteur AP c'est biso to yeba ezali poison to ezali poison te vraiment j'avais wata lelo ezoyinda entre Ansi Luzolo na Mike la Duchesse tozonga na mama na likambo place oyo bitumbe bandeli installé une émission moko batunia lobika kaki bato baza bato yo ngana traitaka na bango te Mike la Duchesse a traitaka na bango bakosa la ngape mabe na facilité nyonso est-ce que eza likambo ko ebimisa désordre entre deux frères bon écoute non pour bisa désordre na ndenge mabe te toza bato toza ba humain tosala ba sentiment esute na ba vie au moins lelo tango déjà opesa façade mobo ya kistar il faut yebara gauche à droite mozomona lelo na monde na biso surtout pe ya média tozobetaka masula na Nadine Tirbo tokufa yonga na zobisaka bato organisation le canal bien na no bapeka ke na ndenge omoni nde bokimaka mbango epangelika bolongolaki yango bokie na idée bokende nango ti cinquantenaire nayebi te lero so bati na Nadine Tirbo wana Nadine Tirbo aza na clinique chinoise bokende mpe bozwa yango boya na cinquantenaire et osalanga mpe bien bolela epe na honneur tolela epe na so na bibo clinique chinoise wana place moko boye na limite place ya bien ça bokende mpe bozwa yango bokende bozwa de bokende na cinquantenaire et osala bien
na yo kota sikoyo na makambo ya Anse Lozolo na la Duchesse baba vrais amis bakoli ensemble carrière na bango ensemble tout le monde ndenge ezala lelo bazwa chance oke bapoto bazala so bayeba yaka bango mibale nga na ndo mona bango so bayi directement na ndaka Karim pour bande ko ya komela pour Karim ndako mizala le roi ndako mo o yamba ba star ba star comme sukulia na bango komela na bango bande ko ya juste pas Karim qui amitié na bango qui atati bane ba na poto buto za mona bango kaka anniversaire Karim za mona bango kaka qui amitié na bango ya bango mibale ba tous bayeba na ki mais ils ont wingi beaucoup peu au Kabola oui on a chili peu bakabwana mais elo konsenga na kopesa ka plus na la Duchesse camarade na yo ya bomwana camarade na yo ya masano camarade na yo ya musala na vie kozaka ingrate kobusa na facilité kobusa na facilité omoni ba ona ba poto yo kuti ba na poto wana ki camarade mo ya kimukulu eza ba 2 3 4 na bino na la Duchesse na Anse boyi makambo sana na ba vie ozomona elo mwa mukebe ba nsabino te ozomona ba propos ya Anse na CP na ngopwa nini aotala ke niveau bazo fingela e pa era niveau oera azolobelela ye mututu azomona mututu azomona ningi na ya kofinga na ya koloba oya lokuta na ya solo azoloba makambo o esengi aloba msusu makambo msusu azolika loba msusu akobeba nsape Anse na mwasini na ndako siko asatali bazalaka na la Duchesse akomi siko trop era siko aosani il faut mibenda pour wana za masa na yi siko so lingi ke masa na yo azala bien akopekisa pe era kwa era bon mibali ba camarade bokomi ba camarade botambola bozoli ensemble la Duchesse akopekisa pe era wana za masa na tika tango yo so pekisa te izana makambo susu era oloba directement en place avant de mon mec ici la Duchesse to abeli OK ya musoko ami bendi c'est normal aza mutu ami bendi na kwa na ye mutali apa mutazate ami bendi na kwa na c'est normal c'est normal mais koyoka ba dire ya la Duchesse ko bimisaki Anse bimana Karine Mokonzi eloko ntaka bino bana membre la Chine boyoka ki yango ezali na ndeni parce que Karine Mokonzi to yebike ba uti déjà ko prédoter est-ce que on eza ko lokela Karine Mokonzi des autres te na libala na ye elo na loba plus na saka na la Duchesse na yebite oza mobali ou oza mwasi ndenge mabete place na oyeba te na division par deux kotaki mobali ou bien kotaki mwasi nazo yeba te la Duchesse olandanga penda bien oza mwasi ou bien oza mobali kwa ti siko na yeba ka o digérer yote na yeba o digérer te ndenge aza mobali te na yeba o digérer ajoande ko la PD mais aza mobali omoni lelo na ndenge mabete omoni batutu o ba jouer ba rôle ni wana ba imposer aka na makambo wana wana yeba nango wana solo wana baba vrai noko tomoni vrai noko na makambo o ya zolinga bimisa wana ya Karine stop elle a Duchesse na ndenge mabete stop Karine lelo akomi déjà engagé Karine lelo déjà ana mobali na ye o azobala ye Karine lelo ana zeli na ye kolinga obekisa foyer moninga so bino ba foyer na bino ebeba pa pamba butika foyer mona bate vanda kandi buvandaka awa na Kinshasa batu tu boyebi o buluba ke Karine akobala te Karine akobota te le onza ba pamboli azwi molonga na ye eviki kuli butika bomba sa foyer na bango so bozana ba guerre na bino na Anse bosi samo entre bino mibali wana penza na wayebisa wa penza soko lini to balula penza mandoki te ya mabebi neza mda ta pour kuta critique bino balola mandoki te batuna ya na miso biboni boni ba journaliste ya Kinshasa loba bana abenga kutu bino bana oloba yo balusele mandoki te kama mbala Duchesse no ngomba sa mandoki te na lobela ye ngana kubanga era te na kubanga la Duchesse te ngana yebisa bango ngai na soda nga pinda to bobenga nga IGF avec raison au moins tant oloba bana na biso to bana na été MC bon bazuba chance ok ba poto yondo ba komba komisa biso bana par rapport moi avantage ya poto mais poto eza nango paradis te poto ya pe paradis te mais eza ka place mo bien l'autre bando mona poto ngo so grave mais lo ba releke tu ba ok ba poto ba zonga oui l'autre mona ba ken pia na ba ok ba poto ba zo zonga l'autre mona ndeke presse aline pende comment fond ba ok poto ba zonga biso to bana bango te kala pete yo poko bana ko te to kende to zonga ozo mona doit to bana bango te ngana on s'adresser plus na la Duchesse batika foya Karine za bien batika Karine ngabala ozo mo amuntu
bovandaka na bolia bomelo bande koya na ndako kolia komela ko passer ba séjour na oso ye boya ka kolia komela tika mona batavanda bona problème te so bozana problème entre yo na moninga na obosi sont entre nous so bolingi to beba na te bolungola makambo wana Karine tanga balaki ke moi seigneur so zala ndumba mais les autres toujours ba Karine a premier engagé c'est surtout bandi ko compter mibali Karine na bimana bango lelo evia lingile ka bongo ozomona oya ansu wana ozobeta lisolo ti lelo biso to yebite yo ngola ki sabiso ke prendre biso loko yo zalaka na ans c'est que ans mtabetela lisolo ou bien yo banda ko mona pour un sur le cam oyo solo bato omoni bato bazotala biso mbala moko directement ba omona ngoya so po yo za camarade parce que bazotala za bato mususu batala kasiko ndenge Karine bazalelaka na ans bato mususu bako boulé déjà na sens mabe pour moi c'est un mobile qui camarade pendant za rapida tout parce que moi qui a métier wana omoni ne basala ba vidéo na bango ne basala ba imo na bango banini ezaka cop to sala em susu ke bango mibale simba yon basala ezana bato mususu ba calculer lango bakoza pe moi c'est un mobile te mais eza yango te kolinga oloba eloko mo e blessure bato te omoni so bozana ba guerre na bino entre you na ans bo gérer entre bino mibale ngana wakote la anstp na wakote la ote ngana wakote la ndeka Karine so yo yaka na katikati yo na wakota ka na Karine ngana wakote la ka ale otemba mo satani on otia ka boye poati siko to yebaka la richesse to yebi maki oza ba kota ba nini po to yebi ke monde oyo omoni batembele o ba jouer ba rôle ba pende ba kenda ka ba naja po bato ba solliciter bango ka yana bato ka ba solliciter bango le propos s'engage que nga OK merci ezana bato kaka ba solliciter bango so oza mobali ya solo oko lekate ke oloba makambo yo lobi po Karine afimi yo te Karine alobi na ope mabete yo na Karine pe problème te okoleka otanga kombo ya mwana bato pona nini vraiment merci Janvier wata mokonzi tokomi na suka ya émission na biso na nyonso tolobi awa soki eza na dernière parole dernier mot oyo koloba par rapport ya liwa ya ndeko na biso Nadine Tirbo mbinga ya mama na makambo ya oyo ezolekela ndeko na biso Ansi Luzolo na Mike la Duchesse elo nini yo koloba bonga na zoyebisa bango kaka ba mikolo bayebi oyo bazoluka bande kolia ensemble komela ensemble kolinga basi ensemble mais eza nango kaka wenge jibe na oyo kape bakabwana mais motu na motu agarde ka bani motu agarde cop na ye jalousie naki buta mabe kota te ilonga na osenga kaka na la Duchesse olike kombo pe lingelandaka la Duchesse la Duchesse la Duchesse pardon lobaka pe musi landaka lobaka na osenga okaka na mettre wa gare na kombo ya Karine te Karine asala théâtre te Karine asala maboke te oyo eza YouTube oyo eza internet internet ezaka pende église te omoni baventure oyo osalaka ya kala mpona bato na bino maboke oyo okende oloba bapropos oyo eyindaka kaka Karine na moto akotelaka o kaka Karine na moto akotelaka o mais oyo eza pendake bozoba na biso elingi ebandisi ozomona ansi pa kotela ye ozomona mais oyo eza internet yaya kosala baventure te Karine na basoda soko olingi kosambwa na yo soko olingi koseka na oyo ya moto akwei na velo soko olingi pendake tobaluka na mabele olilelile tokobaluka po biso obanga na biso te surtout nga Janvier talaka grand frère ya Bob Wan pe ya soname tala kaka na kana ba maître loka ba maître Zeti Balibeli tala kana zana kwa ba maître CD médaille d'or tala kana kwa ba maître Mika Mongo tala kana ba maître Dadi Bigis profiter ka bamba mo ba dédicace tala kana ba Jola Fonseca ba maître lourd olympique Mandembo siko tala siko gande ko na bango na za yona ibisa ba to likolo ko ya na cité yona ebiso na maître encore omonika soko mekika ko baluka suna potopoto na kombo akari omona Janvier na ya wana po ba cop na bino bosala biso sala yango te tant bo pesa ba sima biso pesa yango te Janvier pesa ba dédicace ozomona tant bo pesa ba sima biso pesa yango te so bo seli sanga na bino ba to asima biso pesa yango te Janvier pardon s'il vous plaît pesa ba dédicace na yo botika Karine bala merci ayoki botika foya Karine kali ayoki botika Karine avanda j'avais numéro de téléphone à dédicace botika Karine j'ai numéro de téléphone à dédicace na yo mwana mwasi aosa foyer na ye aokota yo na ndako na ye lobi nde eza kala mingi te bomo na mariage azobala aolata mpenza pete na losapi osanti mpenza ke mwasi
abonga na père osati bana pe bazoya abonga na mère na père opinda bamdake basani pasuka na ndako omona bana penza osati babele napesika eviki puli place azambote napesi jimedele napesi ba chinois nyonso to bolinga Karim Mokonzi la baronne la patronne na madame YouTube o aleki bango nyonso to napesi bambote place aza na bosanité Jordan Fonseca un super play à Paris Mobimba na bosanité mère nanga Jeannette Lembe ya ba Jeannette na bosanité mère nanga Francine Sambui sa place aza na bosanité sœur nanga Clarisse Muyende ya Gilenga Ntiebe biso na vandi bu papa kini nanga mona poto ya kala o ya kanga masolo likolo na bosanité ma CV mo TV wala penda ba mère nanga lelo na osenga kaka organisation ya matanga ya Nadine Tirbo nabi ke biso tokoya pe na fleur na biso pona monde déjà mande sa postaki tokoya ko la sœur na biso tokoya ko la maman na biso tokoya ko le kandeko na biso na lingi organisation eza toujours kitoko ba sœur na biso Ariette Kachinga loka yo zelo ko wana eza bien mais sœur na nga lelo na osenga o internet eza buzuba oza déjà maman oza na bana awa so bosali mabe Poutine nazali awa so bosali mabe to sala IGF nazali omonde bozana na ba groupe batu bozana kati na ba vie na nga bazana kati na ba masa na ba na kati omonde information nyonso na ozana ngo so na yoki ka information mabe ngam na oyawo eza la voice eza la message na eza la capture na yeli na koyela bino pe cotisation bato de bachaki combien na koyela bino nyonso pour IGF sur le boy osala liste kuna te ba kosala parce que muta sali fo chaka bona so ba bosala na oyeba ke kinga check bo fo boloba fo eza ka fo bosala merci Janvier sala yango to kita émission de jeu sala yango ba tuto bolinga ka Janvier wata moko di mwana ba mama plus 243 89 50 53 549 nayebi ke papa kinga tika ngati na bamatanga nayebi te sœur nanga Jeannette Lemba tika ngati ma Francine Sambwisa nayebi te mama na biso Yvonne na peso mbote place ça Longombo na peso mbote place mama na so Yvonne tika biso te batu mère rêver ba solution motema ya kuma mère rêver ba solution motema kuma papa na pesi pe mama mundele na ngambote place ça mama mundele na biso mama mundele na biso mundele na kenga Kinshasa na ndenga kin voilà merci na bino nyonso bandi ko bolandaki émission vérité j'espère que to komi na suka ya émission oyo bomoni comment to sololi elongo na Janvier wata awa to salika juste analyse par rapport ya liwa ya ndeko na biso Nadine Tirbo tour na biso to gagnaki ya tour pe baluka ba gagner biso tour na biso tchaki 200 l'air ango so to bito tcha sous 300 o te to tcha ka ko leka batu bon tour ango pe mususu to sabo il faut Karina chana mutali boso te na ba mami ko chana achana mutali boso te to ali boso pe mutacha mutali te acha mutali boso te to liste mutacha boso la grâce acha mutali boso te mais bo chaka la rose là la rota déjà batali à température déjà après 3 personnes 4 personnes tozela acha nde mutali boso so ba pesika cotisation pas acha mutali boso na yebi ke yeso pesika mutali boso na yebi so o mona batune ba koya to ka buta ko chabo kwa to to beta noti na suka mami o chaka mbeto pona ke ko melela ngo pina na lila ngo pinda liso pona acha na ngata merci Janvier c'est là bachela OK na kali ne sachela nga merci na ya kaka juste ko représenter Kari ngape sa to la chelanga sarato na pesa sarato acha ba 45 ba 30 mazo utaba Dubai to mona ba te mutra mutazo cha selene basenga ki stona ba pesi monta sarato la tour cha combien po babi Dubai yo Dubai ne zé bien oye ka Dubai sarato les zé bien ça na ba Dubai ya ba tumusu ba ki na ebiso ke bazo teka mais ba oso ba ite au mona plaki ba marchandise vandi ni reprise ni échange talaka muto akende na yi ateki me mutana bité bazongisa bité tala mutabité na zongisa te loko somba ki zwa ekaka tala mutana boye bazongisa le kambo bazongisa le kambo aïe 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 Janvier wata tozi wata mama tu bolinga nga mama bazi beaucoup mama social sœur nanga Clarisse Muyembi ya Gilenga Ntiebe ba sœur nanga tu bolinga nga merci chaque jour ya Nadine na peso mote mama ba garçon merci Janvier merci à toi bon de livre bon c'est que oya zalaki bongo sima ya bilili merci na maître avec Adebo esprit autotombe avocat de Barbas na bosanité joyeux anniversaire na Rodengoy mona Turquie ya tongo mulati si vraiment muté qui forme na ninga Turquie vraiment Rodengoy ya botami vraiment joyeux anniversaire Air comme de nous mon grand frère joyeux anniversaire na yo joyeux anniversaire na
Enis Kamanda depuis Paris. Enis Kamanda balobi base obosani base. Enis obosani base. Base Ndouama. Nous avons toujours joyeux anniversaire na yo Enis Kamanda depuis Paris. Vraiment félicitations na bandeko nyonso oyo. Ba yebita na lobi félicitations déjà. On voit qu'il est pas de la prester. Wana nde na si saka nango. Wana ba bon dérive ba bombe nga ba une minute mais il léopard de la presse. Léopard de la presse mobimba bambote na bino là je vais Nyamakor. Junior Diazo. Janvier Wata Mokonzi tozani na plateau na biso. Diedo Diazo ma décision bientôt arrive. Sarah Bolingo Samigra Amba Mwasi Nzambe qui encore Magali Kongolo ya ba Kongolo na moni susu tozana ndeko mo ya mwasi mais moi na vraiment trop té. Ceux qui écoutent tout Bercy écoute. Bercy écoute. Bercy depuis Turquie. Depuis Turquie. Il y a plein à poser à Turquie. T'as la niveau. Biso peut-être auto mener déjà. Voilà, j'espère votre kala malamu nzamba la batela bino. Tokuta ni bongo mbala simana invité mususu bye. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Kabinda Center. Veuillez nous contacter au plus de 143 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.